Bon, na bano ba otambola sa soutien na nzoto. Pa na nga na omonango, soki bakenda na nzela moko ya mabe ya désordre en tout cas batika. Très biso. Nga na oseka la ngai. Pour nga ba combattre nga te. Taka na yeso ke ba nga fi en coulé. Nga na de génération à génération. Mais tant on a des générations à génération et le but est que funa zara sa soutien. Te nga zara na soutien na ngai. Na ba soutien na ngai, je juste dire à la Paris ya yebi. So ko moni nous a bien indiqué ko landa te vivre na ndenge na yo. Ata makambo bazo sa ata lelo te lobi ta pa nzambe. Bazo sa eza péché. Ozomon. Eza mabe eza lisumu. Muto ko tambola sa soutien te ko tambola sa caleçon te. Tant qu'on se combien de millimètres yo zo kota na baba na bateau yebité. Congo France. Bisona bango, bango na biso, bisona bango. Ekara molai. France.com. Site ya Kolo Masolo danger. Masolo kitoko. CongoFrance.com. Papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Monsieur Eli Kabala. Monsieur Eli Kabala. Oza monsieur, otangisaka? J'ai donné cours il y a plus ou moins plus de 35 ans. Oui, papa. Voilà. Papa, tout le monde a un diplôme d'état. Vis-à-vis à comportement, affiché, tambol presque ni. Tout le monde a coupé mi coussé, n'a sans soutien. Papa, on a eu Pour l'engagement, déjà que éducation, c'est pratiquement zéro. Je ne sais pas que si dans l'avenir, monde à venir, à cadre autour de l'université, et vous allez moi, je vais pantalon, mais aussi maintenant acheter. C'est-à-dire que tout est en moule. Et puis, et comme il va sous-vêtements, les petits sous-culottes, la chambre, il y a commis à la vie de tout le monde. Que les parents aussi, ils ont déambulé pendant. Mais papa, tout le monde écoute ba fille ba mi pesi ba combo ba ujana combo ba bimi nango siko yangwana en tout cas ba lingi soutien te baza sans soutien papa vraiment est-ce que na classe pe ba bande pe ko lati la uniforme sans soutien. D'abord ça ezali tentative d'abord à la pudeur hein la biloko ndenge on l'état doit condamner parce que ça trait na auto benga viol bazo violer pe mibali ba tata mususu. Alors de toutes ces façons il fallait que l'État prenne ses décisions. Si c'est pour arrêter des gens, on les arrête. Qu'on leur donne quand même une discipline quelconque. Parce qu'aujourd'hui, enseignement, attendez aux hôtels lango, et ça bon on est tout toujours qui en côté. Même si on est tout PC là qui en côté. Et ça là qui bon côté. Ok, papa pesi ba vinaye, papa siko conseil ni ko pesa na société na ba maman ou ba so tika bana ba balata bongo, na ba papa ba so tika bana ba balata bongo. Vraiment ngana koko lo va bien. Yo papa, yo maman, tant que mon amour n'a pas na yo, na soukilot. Éducation ni au PCA. Mais tout ce que je demande que ma maman, ba me paie sa valeur, na bana o ya bango, ya basi, n'engue ba omro bazalaki, ba maman ba tambola qui sans soutien te. Pour mon akutu ma belle maman zaki moi passe, mais les lots, c'est à la vie de tout le monde. Otali mi peine à moi c'est à la vie de tout le monde. Alors biloko n'engue wana, nous condamnons ça. Il faut que l'État à prendre des mesures appropriées. Ok, en tout cas, vraiment, toujours continuer, kaka, toujours, koba, toujours, papa, bonjour. Bonjour, maman, bonjour. Papa, comment nani? Je suis Vicky Béa. Papa, Vicky Béa. Papa, yo moko moni makama ndenge monde évolué na ndimite na tango na bino ezala ki boye ba maman na biso ba tambola sans soutien. Vraiment, maman ezoka musangai. Na moni que Satan agit maintenant sur tous les plans. L'éducation, le comportement, nous menons une vie satanique maintenant, partout. Il n'y a pas à dire que bon, non, non, il y a Satan qui est sur nos enfants. Si papa, kasi makambango toyo ki eza ki culture mo ba innover za ba mindele bana ba biso ba ko mota ba novelas ba ko mota ba site wazo landa mindele papa. Pas tellement parce que dans le compte d'éducation, d'abord dans des écoles, ils ont presque supprimé l'éducation civique, le civisme, c'est tout supprimé. À tel point que toujours l'éducation est commise dans la rue, la télévision, les appareils que vous voyez ici. Alors, toujours compter va parler au CC, par responsabilité. Les écoles privées, par responsabilité. Parce que la liberté, moi j'ai mal au cœur, avoir les enfants, j'ai mal au cœur. À tel point que n'évitez pas parents, toujours qu'ils doivent. Donc, ceux qui te l'ont dit, papa, nanda kuyo kolingate moi na la tabongo. Je crois que non, papa est trop sévère pour les enfants. Papa conseille aux enfants pour les parents de laisser faire. Bon, laisser faire d'abord.
les églises doivent nous aider pour la rééducation de nos enfants. Parce que nous, les parents, tout comme d'abord impuissants. Comment? Le salaire dans le travail, ça ne tient plus. Les enfants veulent une liberté financière. C'est peut-être aussi ce poussé par mon Carmogo, va se volter dehors. Mais à la maison, il est calme. Quand il est avec ses amis dans la rue, c'est difficile, c'est difficile. Ok, papa, Ozana un mot? Oui, j'ai un mot d'abord sur le diplôme. Le diplôme, l'enfant ne sait ni écrire, parfois ni lire. Il s'exprime d'abord très mal. Et il fio, aponi, puis il vous donne. Les plus intelligents, des fois, ils restent. C'est pour ne pas avoir de diplôme. Et puis, vous savez, le grand problème, c'est quoi? Il a fallu que dans toutes les universités privées, que ce soit les universités catholiques, les universités de l'État officiel, il devait y avoir des examens avant que l'enfant affronte directement la première année. C'est zéro, maman. C'est zéro. C'est pour dire qu'il n'y a pas de qualité d'enseignement jusqu'à maintenant. La qualité. Allons dans ce qu'on appelle l'expression traditionnelle. Ok, papa Nabiso. Voilà, papa Zopé, ça va vite. Il professeur. Papa est professeur au Tangisaka. Je pense qu'il y a une école au Tangisaka. Corruption, ils ont raté? Du jamais. Moi, je peux te dire, hein, les gens même qui me regardent maintenant en face, ils savent de quelle qualité moi je suis et de quelle promotion là où j'étais. Et jusqu'à présent, je me défends partout, que ce soit dans les entreprises. Moi, je sais que j'ai été bien formé et je ne peux jamais accepter en aucune façon la corruption. Ok, papa, je pense que tout le monde est à 100%. Bino siko pas bino papa, excusez-moi. Bino pas bino siko bo beti 100 ou bien bana ba katani ba sieti na ba. Non, maman, je te dis une seule chose. L'effet, ce n'est pas le 100%. Nous avons besoin de la qualité et non pas vraiment de l'abondance des diplômes. Vous savez, on peut en avoir autant, mais que l'enfant se défende dans le cadre de la société. Mais si ce n'est pas le cas, à quoi bon de donner ces diplômes-là? Nos diplômes ici, aller à l'étranger, si on peut te prendre au service, non, on te rejette immédiatement. Ce sont les années qui avancent. Merci papa, merci beaucoup. Merci papa. Maman. Bonjour. Maman, comment nani? Comment on Zizi Mundeke? Zizi Mundeke. La fille en couleur, dite, yenda baksa la fille en couleur. Zizi Mundeke, je pense que Zizi Mundeke yozo mona makamdenge zo leka na mboka na biso oyebi ba fio ba bimi mikolo na kata terrain tozo benga ujana nazoka kaka ozoka nano moni bango te no yo kaka nde ba olo bala siko pona yo ndongo zo ka bango nde ba bimi mikolo bazo combattre bino bazo combattre mikolo po bango fuma ba ye mabe yo siko pona yo okolo bani ba ye mabe na nini baye mabe bazo tela bino mabaya ko bazo tela bino mabaya na sans soutien na bango bazo tambola bongo donc papa bakomika misliko na bango siko pona yo Zizi avi na ezani baolata ba soutien te bango bazolata ba soutien te balingi soutien te diplôme d'état bimaki ya Zizi omona kinde ba circula ki na terrain balati ba soutien te balati ba coupa mikuse presque caleçon to moni bango biso nyoso ne ba circula ki yo siko ko koloba nini pona ndenge monde na biso ndeko ko évoluer mikolo te menga tanki naza parent no condamné na ba parent na bango ponga jamais moi na ndenga za diplôme d'état OK bimana na sans soutien comment faut landela mwana parent na tango mwana bimaka na ndako obengi mwana yaka otali olati ndenge ni tango zo bimeza ndenge nini poti mwana ko bimana balabala saka yo parent de tike lesali po mwana bim no po mwana bima bongo eza ba parent de bazo sa mabe ba parent fu ba ye ko la ko éduquer bana pe bana ba ye ba ozalaka bana te ba okola potango bi bango bazo combattre biso ngala usekala ngai unga ba combattre ngate taka na yesu ke ba benga fia nkule ngana de génération à génération mais tant on a de génération à génération et le but que funa zara sa soutien te ngazara na soutien na ngai na ba soutien na ngai je juste dire à la Paris ya yebi na soutien na nga na le optime comme ça ba sakala sope sakala ba pe bimaki mais bazala ki peko bazapeti siko na terrain mais ola bobi ki bazongil ba kaleson basankali ba wana bango moko bazongeli bakaleso to biso ngala mona mto combattre ngati donc nazaka na place nanga bango nde o bazosala bayebaka omoni mwana nyoso azwa éducation par parent na tango yo zosala bongo okobala ti bakobota ti parce que bako éduquer bana ba koma po ye moko parent za bongo za sankali ba soutien
Zizi, s'il vous plaît, tu aurais pu condamner les parents. Vraiment, tu pas moi, na mususu nanda kwa lati li puta bimi li banda longo li puta. Nanda kwa lati soutien bimi li banda longo li soutien parce que bango ba lobby ke bazo ko innover. Bazo landa Mindele, ba Kardashian, bazo landa ba Céline John, ba Beyoncé, ne bazo sala de kito yebite ba TV na biso nde mutu pe RMO pe memi makambo. Bon, quelque part pe eza TV mais batunyo so pe ba landa ngote maman Nicole. Et ça c'est que la TV memi makambo biso nyos to kotika na mamonte parce que TV memi makambo mais biso pe ba o ba Nicole peut-être to sala auto mona liboso na biso mais to landa na biso ngote comment nous bolanda mamba bon so ko moni nous a bien indiqué ko landa te vivre na ndenge na yo ata makambo bazo sa ata lelo te lobi ta pa nzambe bazo sa eza péché osomon eza mabe eza lisumu muto ko tambula sa soutien te ko tambula sa caleçon te. Tant que tu as combien de millimètres, tu as baba na bateau yébité. Autant que tu as même na taxi. Aux anan ndoki na kati oye bandeni. Ndoki sa moni kati na yo. Ta o ningeza ko boki ba cancer, tu so bele ba cancer ma bele. Au moins moi na mkeza cancer libele. Ozo kyango wapi. O bele ba maladie. O te ba boki ngambasu na nzoto ozu yango wapi tango zaki sans kalba. Ozaina mutu mo demo mo na kata mutu ka pembe na moni oza sans kalba. Ba boki yo malade. Yo mo fu ba ko contrôler vie na yo. Conseil mukena bamboto yo za nango na bato yo ko pesa conseil na opesa ka bana kande na lobi bana bolanda ka makambo wana te mindele baza chrétien na bango biso ba africain mbote na na opesa pa ya ye mo wana so na bandi na ete na sel sumu Vieux Justin Djera, l'homme selon mon cœur. D'après c'est Mbote na France, d'après c'est Dada Nzimbu, moi ça pasteur Justin Nzimbu na Hollande, Janine Mayala, camarade na motema Nicole Katana, moi ça Blaise Ngai Ben. D'après c'est Barosi wa sala Mbote, papa Jimmy d'après c'est bango Mbote, ba Djera ba Mayola ba tutu d'après c'est bango Mbote. Ba na poto nyoso bolinga nganga yeyo, d'après c'est Papi Fula Mbote. OK, merci. On a besoin de compte. Papi Fula Mami Jokisa na pesi pe Jani Fay na po Firenze ye moko moto mo prêtre ngadios vient ngayo asala biso tozala le moi idéologie chic loenge président de Londres na pesi ba gros bisous na pesi mère Dems Trocadéro voilà pire sœur na biso. OK maman Zizi bonjour. Ba kombo banani ouais c'est moi Pati Mateboa. Et toi Papa Sabalo. OK, c'est Papa Sabalo, pas Sabalo. Pati Mateboa. Si j'ai n'habite le lot au bimel na balabala lelo et ça si j'ai aba fille ba tambola sans soutien. O bazo benga ba ujana. Est-ce que yebi bango hein? Bon nazo yo kango mais nazo ko pas ujana ilaksi nini nazo ra ujana nazo ba t'expliquer no za nini. Ujana eza ba fille bazo tambola sans soutien o bazo latela biso ba sengle ya papa Sabalo yebi bango. Ah. Bon, on a vu bango mais ils ont m'abêté. Bah ujana. Faut au monia, faut qu'on améliore maramususu. Tous à la maramakala, les lots maramasika. Ujana c'est normal. Moi ça roule ta bon wala ti société koufelite. Papa Sabalo. Donc il peut na yo se perno de ba fille bazo tambola bongo to comme on a sans soutien quand même mais à respecter et ça peut valeur té. Bon. Ce que le bien respecter ça peut valeur té to boité. Comprendre? Quand on est dans chose là na. Au moni et ça va nous comme sous pour nous draguer moi si bimba moi va karaté on comprend et on avait l'homme sous moi et l'autre on a tant à tirer après aïe mbala moko mobimba on comprend wana pona Papa Sabalo Pati Mateboa je pense que comprendre ba ujana so baza ba nani mikolo tozo mona bazo circuler makasi pona yo avina yo te avina ngai pena eza mabe kozala sans soutien eza mabe mo ba soutien bazo machasa mabala po mbale so mo de yo sa ga bon sans soutien et là luka so na ndako mono de pa na ndenge libanda asa ko pesa sumbong yo mo ki ba pese bela kin ba bala raté pour ba bilo bon mbale sa mona yo alemba yo mais pourtant même so ka bala na ba 15 ans ba ça muso mo mabe obiti mabe so ne zoleti robe sans soutien pour onguta maboyo onguta mandeni okomo okanga boye pour mabele ko dinda loka ba singa so ya nini donc ça faux. On a parti donc il total bien tout monde bien que ezo sepelisa yo te quand même vraiment en tout cas bon maman biso moko police a botanga kolisinga sala bongote on est ba spia diable ba non diable monde développé par diable donc ça Satan tellement na za mo nzambe na kolinga mamba diable te ko tapana donc ça Satan c'est satanique donc
mais ujana biso tozo konza style et bandi pa na bango te tozo monongo ba américain bazo sala ba riana ba nani ba tozo monongo ba TV pona ngai bona ebité a vie ya mutu na mutu pona ngala zo mona ke bango batali yango nde na TV. Bon, normalement au Congo ça a raison, ko za la pe bongo. Mais kota na TVT donc kota na TV ko tinda muta sala bongo te. Donc quand on est dans cholo bana eza makambo ezo ya. So tali na époque ya kala ba mama mingi. Ba mama ba mama mingi so tali ba système trop boye. Mais soki o tala ba petit on ba ujana. On comprend net ngana ko lia pe mikiliste pe là pour na ba petit ba ujana va na parler. Donc papa ça balo yo to lo balo yo comme yo copine na yo o garder bango so bazola ta ba soutien te bon ils ont sepelisa yo ba tambola ka ba yela kombongo. Bon maman na keno normal to na s'imposer siko artiste et comédien ngadios. O moni ba udia na wana e bele ba ko ba valeur na bango te. Po net ngai moto lokola ngai boy. Kaka ndenge na sala kana na tela bo pesi ngai mbongo. Ko bima na ngai boy na kutali na ujana mbongo nyoso esidi. Po ako etire ngai na babiloko wana. Donc abendi ngai na ndenge ya molimo. O comprendre? Toke na musika te. Eze makambo ko benga na baba ujana wana te po eze makambo eko salema donc toko améliorer makambo. Mondele azali ndenge wana. Siko papa yo moko loka yo wa côté biso na toneta ba papa siko tozo loka pe papa siko soki ke mwana yo boti azo tambola bongo sans soutien ou bien mwana yo mobali ayeli yo mwasi mo azo tambola bongo sans soutien est-ce que afine rozani c'est normal n'était pas na biso ba mongo c'est normal ngana muluba yo monga muluba te esimba etala eza foko ba pecho bala ta ba soutien ba bomba ba plan na po Mukojo obala chona palema muteta direct donc mon moi ne do quand moi ça fait on était honoré moi ça moi c'est honoré moi ça responsable akebala moi c'est moboye ya bongo tela non na famille na ba on a ebala na te compagnie donc ils amabe ameno bo ça bilo bombo tika donc ba basi mamba mindele wa biso mindele biso ba africain de faut seulement mamba biso africain de bokoko yo otama mutata bo ça papa non ils ont bien été quoi. Vraiment. Tozo aborder toujours ka ujana papa ba conseil na bino boko ko pesa pati mate buto sisi na ononte ba conseil na bino za nini. Ngapo na conseil na baba si tout ba obenga ba komba ujana bolonga ba kombo na so ba bien ro Nicole so ba bien ko Arlène so ba bien ko ba passe ma zo kombo na oye ba pesa la o convient biloko ba de libane za mabenga neti na viaje ta pareil na ça là c'est là sota papa t'as pareil na ça là na confia pareil à Wadate bon donc c'est ça na sepeli to mais ngai les problèmes na ngeza conseil nga na opesa kaka conseil nga na opesa na ba ujana totika ngona d'abord wana za imo ambiance totika ngo ya molimo mabe totika ko envier totalaka libanda conseil na opesa pona bandeko na ngai basi ba ujana na minicho ndeto lo bano boye donc ndeto solanga na makambu ezo développer kala tozala na ba téléphone te lelo téléphone ya net loko o ya vidéo o ezo régner lelo na partout na ba poto par-ci par-là on comprend les ala qui te mais lelo e ujana eza bien botika ndenge na pota mobali azo zwayo ataliba biloko na yo ayebike oyo abotaka do makambu tout normal ngana encourager bango basala musala neza bien makasi net ba pona biso. Merci beaucoup. Basalo be balata bongo. OK. Wana biso tozo continuer ka mission na tiki binobo ke malamu vraiment toza toujours na nzela tozo continuer mission na biso na sida tozo ko aborder ka ujana lelo tokoyoka ba vie ya bat mutu na mutu akopesa vie na e. Awa to bimi na victoire cher internet to bimi na victoire tozo balade micro na biso na victoire awa poto tato tout na quelque batu vraiment pona ba fio to moni rythme comme na mboka ya sans soutien. To sali yango po diplôme d'été uti ko bima to moni ndenge bana na biso basi batamboli sans soutien to éviter zaki basé sur quoi basé ko luka mibali ou comment bon to éviter yango lelo format to sujet ya ujana bit nango peneza yango o biso to vivre na environnement awa yango mo to sujet na tozo balade micro na biso pona kotuna tuna batu vraiment lelo en tout cas wa maman bonjour maman kombo nani kombo nanga maman Betty. Oui maman Betty biso na victoire leto bimi na sujet na biso tozo tuna batu kaka bit na biso to bimi le fomeza pona ba ujana je pense que ba ujana ba fio batika ka ba mabele bongo o bazo tambola sans soutien o tambola
nga pa na omona ngo eza na odirite pa na omona ngo loko eza na mode pona déjà ndenge eza boye totala na ba payer belé nde ba fi ba olatela yango moni biso pe ana Congo moye pe tolala pe ezate yango moni ba fi batambola bon pa na mona na ngo normal nanga penza mama Betty na mona normal mama Betty le bon mona normal maman je pense que ata mwana na bana na yo za ba on donc so bazo bima sans soutien bazo tambola bon mona ngo normal soki ba tambola sa soutien ba osala mobulu ya ba kindumba makasi wana na mona mabe soki aza na calmement na mona na ngo dire pour na pa na mona ngo penda vrai mabende oya sala ka kindumba makasi aza chela aza soki boye. Maman, conseil ni siko yo ni ko pesa pona bano bazola maman na je pense que au cause en un mot ya ko pesa bano bazo tambola bongo ou bien conseil ou bien nini yo ko loba. Bon na bano ba tambola sa soutien na nzoto pa nga na mona ngo soki bakenda na nzela moko ya mabe ya désordre en tout cas batika omoni ba fille o basala biloko ya bongo la ba omona ozotambola bongo mutu mususu omona oyo aza fille ya moins sérieux mutu ayebi te ke tamso sala mobulu te la ka omona bongo ozoka loko sala kindumba osala mobulu makasi yango siko no lo batanga batie biso bana basi po tola taka soutien foka roza ka na soutien moko na nzoto soki oza sans soutien seko za ka ndinga ya porte ya lupango na bino soko lobi ko to ba transport ke ne musika sans soutien en tout cas wana eza bien te pa na ba mona na ngo normal kasi bongo nde eza bien te soko za no ka ndinga porte ya ndako na bino wana eza nango sava. OK mama Betty mais mama Betty tango bino biso tozaki tango mama tango bino bonde kokola makambo ezaki te quand même ya ko tambola sans soutien o to comme komona lelo siko soki bana na ndako yo conseil nyoko ko za na pona opesa bana na ndako pona makambo tozomona ni omoni la biso to bandaki ko la biso to kolaki makambo wana ezalaki te pona biloko to bandako te bato bandako tala na TV ezalaki ya malamu siko ekoma bana place afanja zotala série place azotala afanja zotala nini banini na biso ba Nigeria siko la yazomona bongo azomona elatela bongo yo siko la kolingo pekisa mwana na mwana mususu so pekisi akoyoka te neti na ngai na mwana na ngai soki na lelo bina ye akoyoka soka yoki te na yebi ndenge na kozwela ye ona kolobela ye na ndenge na biso mibale eza nango bana oyo bazobeba te bazolanda biloko tozomonaka bato bazomonaka na bato ba pays mususu neti série yo moko mona soki totali tofai na TV totala biloko ba série to mona muto olata ndenge na ndenge moko boy surtout ya Nigeria soka alobe kotambola na coupe ya mukie bango kuna bamona ngo normal. OK cher internet yango wana lelo vraiment toza na nzela tozo balade micro na biso toza toujours na nzela awa tozo luka kaka pona sujet na biso toza na ngo lelo bino mo bo uti koyoka cher internet boyoki nde totambusi micro na biso pona ujana batu ba misusu ba pesi ba suggestion na bango bino mo bo uti koyoka mais pona ngai na koyiko lobake na part na ngai Nicole eza mabe eza vraiment mabe po biso toza na culture africaine toza ba bantu tokoki kolandaka ba biloko batu mususu bazosala te ba mindele banani tokoki kopiaka ba culture ya batu mususu te wana na part na ngai nazopesa conseil na ba oyo bakoti na rythme ya kolata bongo po tokomi komona mutu mususu mona mabele yango ekwei déjà eza nango suna sans te tambola bongo mais azotambola ka bongo en tout cas pona ngai vraiment nazomona kezo bomba communauté na biso pona ngai na moni bongo donc cher internet bien mo bo moni de to balancer micro na biso bo moni ndenge to kitaki lelo na victoire awa to kitaki pamba te to kitaki poto balancer micro bino moko boyoka na matoi na bino mutu na mutu pesa suggestion na ye boyoki ne mutu na mutu lobby en tout cas conseil na nga na ko apporter pona extra implice na ba o bazolanda ngai en tout cas eza mabe eza vraiment mabe mabele bakoko foko bomba ngo po soutien et ça m'a po batela tolo ya bomwasi wona bana bosani te na pesi mama Emilie Nzemba motema ya tous pepele ya mbetolo na pesi mbote bele mama chérie na pesi mbote na Sunita Ikenge succès mon CC mufinu kwa Paris solo la kapé na pesi succès mon CC wana pesi mon boss na ngai Didi Kumba na pesi mbote bele sikazali na famille mobimba boss tozo saka musala en tout cas oza jamais dessus Congo France nde makambu Congo France vraiment boss s'abonner massivement na kata Congo France boko zala jamais dessus parce que ba soda si ba koti musala Congo France Bisona bango na biso bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com